fidèles Internet de Aérotech TV officiel, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis la votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Quand il y a le baraquet, abonnez-vous sur la précision, n'a pas détail. Là, je dis bonjour à mon papa Jean-Pierre Kabia, dans Internet. C'est selon Actualité. Bonjour Internet. Oui, bonjour maman Ladjo, Carmel. Bonne santé. Oui, c'est ensemble d'aller par la grâce de Dieu. De tout le monde toujours, Masola Mboka. De fallait tout panza pena donc le Congo banini donc moment où koki donne avec au lukangai. Donc après donc on a besoin na yo. Na ebi ke ba do basa déjà belé na ba etando ike. Bazoli nga ba e loro nini elekaki. Wana nde do yakin suwaka. E loro liboso. Ni na ngonza quoi. Wana gi ki dimbu fimbu. Donc c'est-à-dire bateau balinga e ba presque biso. Po ba lia biso en 24. Oso comprendre. Et loko wana ezalaki c'était pas que tout le bango moment wana. Ba gangi balobi non, ezali décembre, faut ka to sanza. To bon ça va li kamote. Le roi la constitution et le dit que non, chaque décembre, faut chef de l'état aboua kamwa kunga devant et la nation. Maintenant tout ça il en était. Tondimi to boua kango. Mais nazo ebisa yo même na cabinet présidentiel mutumo taibeke président Aoloba. Mutumo te ayebaki. Donc ne ça on a tiré bango suspense. Pour talaka to uti Kenya. La réunion elekaki Afrique Caraïbes 9e sommet aye avant diboé pour avant que ne Kenya banana en Rwanda pour leur bazoé bateli kambote wana mbote zanini d'abord en politique il n'y a pas des ennemis éternels, il n'y a que des adversaires pour les intérêts. A Kenya ko yebisa Kagame sala noki batuno babima na RDC ezaki donc politiquement parlant mais na diplomatie bofo e ba pesa na mbote mukile gangi. Mais Kagame a zolé là, il a mis tout, ou tout va aux belé et Nagata Rwanda. Donc Kagame a dit que l'année prochaine, on sauter dans le pouvoir. Toye boye, balobi oh non, photo loba. Parce que c'est une surprise, bon ça va. Na 10 mois et 20 jours, to sali, to zo loba siko. Wana ba dinosaure siko ba belé, e ba kabiliste. Ba tu ba sali que dollar et mata. Yo musi to bi dollar et mati. Biso ba et to mati ango. Batou et ba matisi dollar bangwana plein à palais et du peuple ba dinosaure ba ozela bango boulke discours à 15 minutes 30 minutes 3 heures ba yeba ki ke to ça 15 minutes 3 heures donc 20 minutes parce que vient na bango moko Kabila discours à Moulaï abeta 30 minutes Mobutunde paix à son âme oso mané pauvre père yende abeta 1h30 minutes oyo aloba. Tout comme le soleil se lève avec l'éclat chaque matin et se couche le soir aux horizons du grand et majestueux fleuve Zaïre. Walande à Salara 1h30. Fachi a bêté le bango 2 heures plus 45 minutes et Zangaka 15 minutes pour 3 heures de temps. Donc ok na Lubumbashi qui nous ont eu au kuti mutao lo bakaka. Olandi mama nangai. Donc na ebisi yo discours wana ezalaki donc neto lo baka Bible banda na Genève. Apocalypse. Donc nazo bisa yo, nazo biso batuwana, to laksi bango ke biso pouvoir na biso eza nzambe. To bandi bango na okumisa na nzambe. Ti bazu même verset biblique. Donc verset biblique on a ezaki rien que corriger bango et loko bokene na yinkisi. Et na kasangulu, réponse nango ya ngwana. Corinthiens 10 verset 13. Mais bobo sanate. Place itoko que ça soit une année et vous allez 24 janvier 2020. Voilà ndé ozaki nswamina na laki binongo parce que oyo déjà bozui ba mona nanu e boyo kangote ba disage ba quinquennal boyo kangote noté na ebisi bino e loko yo to préparer ce place to kokisa une année d'ailleurs écoute na bosani ko ebisa le samedi passé ezaki 14 et le 14 décembre ezalaki mukolo yo tisere le père abotamaka yango moni après discours wana vous avez été présent, Fachi, na failli mobima baginagi na mausolée. Parce que via Koufaka, non, à Botamara le 14 décembre, na 32, yaye. Après discours wana de Fachi à Kekuna. Et puis discours wana, te préparer qui a 46 pages. Na fungolo la vérité. 46 pages. Dans le livre mobima mais te le belera 46 à Talibatne Balembe, à Kelibango Marabi boni. Or que abanagi européen ça rapport du travail. Quand on parle du rapport et du travail, c'est-à-dire mon tout le bélo comment ndengezali. Bah ça la synthèse. Et puis faut ba ngombo cannabis au RDC, ce qui conseil de sécurité est siégé. Tant ou ba pesa ba rapport, ce qui va comme na RDC ba lo ba mena, toke na demi continent.
parce que RDC toi demi donc to ça des pays RDC na Brésil yango yo ki na minito ba commando brésilien ba niveau ya est kuna ba so former ba FARDC pour que ça ba tic tac neni ba kanga e ba rebelle wana ndango wana donc yango bo moni fallait appeler ça rapport na malembe après rapport wana faut ka mutaliboso a féliciter Trump abi kitoko na yo kiyo makamolobi deuxième président à Twitter qui abi kitoko na yo kiyo Macky Sall au Sénégal et puis président 30 ans après na Congo to zara jamais na avion sika oki nguna alobi 8 avions ezoya déjà donc tala mutu donc azolo balikambu o de azado e compris 8 avions ezoya kaka jour wana tanga alobi que non 2020 eza journée ba action na ebisio les jeudi nango na 20h 10 investisseurs américains ndenge tozolo banoboy en émission ba déjà en akin tout na banani mais c'est Google a déjà Facebook a déjà Microsoft a déjà aussi General Motors a déjà au kamati moto oyo a reçu la biso ba avion ya minene pour yo aux États-Unis 3 mois même sous 2 semaines aux Zongi mais c'est Boeing a déjà donc ndanga tozo na baboye ben investisseur wana tout au fêter na ba na kini so yebisanga temps déjà azoba que non année 2020 année d'action alors c'est cabinet pour battre déjà na yebisio diplomatie Félix Asali na nous tomona ngote beaucoup na social zela to comment diplomatie Félix Asali donc le père asukaki au koti na ndako masuki na salon Fachi aye na salon à côté na chambre maman na diplomatie na zo bisabino social et ça l'Europe maintenant de même gratuité ya scolarité tant déjà non d'ici là tu as déjà traitement ya santé au fêlé pour toi on a 26 conteneurs ya santé ba kisiye pour na ba santé na biso donc na biso aniati loko moko na moko donc alobeli chaque ministère moko d'ailleurs quand pour votre information lobby abetaki 14e réunion à conseil des ministres na ba ministre lobby donc ba ministre siko nde ba komi que non ba comprendre non ils ont pena une affaire donc soyo ça là na régime ya Fachi donc suivi eza pamba Kabila mesense bango mabe Kabila ebisi bango suivi eza la raté que mutu so likambo to landela Kabila yebaki eloko wana te ozomana et puis la discours wana ezalaka ba acclamation na ba bis Kabila so otunaki bis ayebisa bino que non ba bis royal lobby ozomana donc na zebisa no to uti na nyama moko donc ya kosakana te mais Fachi ayebi que so bis ba na bandela c'est ça. OK quand tu es allé sur Martin Fayulu qui arrivé avec le 15 c'est on qui ba même qui na chipoi et moko lo bani pour arriver à Martin na lobby Joanna ta Joanna problème azanango Joanna ye ana lamuka me batusi ba lamuka kala do ya zaka ya olala do ye do batu desi ba lamuki ya zaka do na ebisi yo to ebisi Joanna zaka ndingwana o ebi ke jour wana ba sel biso je ko comme a continue aéroport président Fachi ebisi ministre intérieur bibo sécuriser bien alonga kuna ya à l'aise ba dongolo miso ya FCC bato kaka Chadar ya tindi batu na ebasa yeti moi menace kuna pour le rôle là biso to zaka na ba sanction te bango batu ebasa na ba sanction pour siko ebi manini ke non biso pe to bandi mabe potokota na ba sanction. OK ministre ya intérieur azali kuna à tout moment azokenda zozonga okenda ozo a contrôler arriver na ye ozomane na ebisi yo mama laji tala ko kamba Congo fo ba mona batu sima na yo na tali batu bake ya mama na mai wana ma pasi de moi ba dizaine na batu mike de biso montant donc to na erozo Jean-Marc to beta plein à craquer de moi batu mora mike boy et puis à lobby ana message azo pesa na nation to ebite message eza ndengeni mona mai akane étage a pesa ki na ye mais na ebitala oyebi to ebisi bango fo leader position azala basa lo net et basa clair akana France 24 lobby nini a lobby la muka isa état d'esprit donc na mutasi akene na ndenge na ye na ebisi bino ke no si bakabwana bomuna ngo basa na mutu ena ko na ye bata fa ndenge ni basa éparpillé bemba na ko na ye neza boy Moïse d'ailleurs Moïse et Katumbi mois prochain a pas comme parti politique naï au ça ce qu'on donc baza déjà éparpillé alors tant déjà baza éparpillé force message na lo baki ke mo alobi ke mo ndeko na Félix Kabila zokosa ye na ebité monta bengi ndeko na Félix Kabila zokosa
Na lobby na yo Fayulu tozara na ye na Genève. Pour pas beta kabal wana oh Fachi aloba, j'ai survécu à un complot à Genève. Mais je remercie ma base de m'avoir sorti de là. Fachi aloba Fayulu yebisanga biloko yebisanga na kata chambre. Na yebisa Fayulu wana amuta lelote amuta kala. Ozoma depuis conférence nationale souverain na fungola bino ki Fayulu. Mais ce problème est ça wana ezanini. Azoka soni pour aloba ga lembi opposition. Pour yebi na lobby na yo boye, na yebi so boye. To lobaki na bango, tu as besoin de bonnes idées. Tu as besoin de critique. C'est ça. Le problème c'est que azoka soni pour aloba non natik parce que tu as besoin de courage pour les battre continuer kaka. Biso si to démarraki. On avance et puis derrière coup tout j'informe. Là tous les finalistes vont se présenter l'année prochaine. Bon quand on a déjà date au présent à Lobaki, ezaki le 13 décembre. Parce que quelle était les premières dates de la première discours du chef de l'État. L'État sur la nation. Pour la question n'est pas la question générale. Au Canada, question. L'intérim, il y a la Moka, Adolphe Mozi, tu as le biquet. Le président Sali message, moi, président inutile parce que à Sali message, il y a propagande. Au lieu à parler, c'est un plan où il y a Sali pendant une année, qui va difficulté à Koutani Nango, il y a Sali à l'hôpital de l'Oba, où il y a présent. À Sali message, moi, il y a la propagande encore. Net au col, le bani pour la lobino d'abord, c'est un soulard. So tali figure n'est un vrai soulard et puis na minto so seka tembe ta lobito beta tuna kingaka ti omone kuna akenda donc c'était un avant abenti na bodo avandi wana 4 ans 5 ans à salir à tongi plus de 180 maisons au somona mutuni yo oyelaka ena kibokonditi otonga banda kundenga na c'est aventurier basaki wana qu'est-ce qu'ils ont fait si pour on a kenda na bateve tala na lobby na minito mundele ana posa ya ba polémique soute ya koloba loba ba foté bana besoin d'action. Net na biso que nos 10 investisseurs ba déjà awa. Donc tout droit au bi. Bino e bosala wana. Yo musi to ebite bino. Donc ba faux billet e bosala ba faux billet. Bo bi ngona mti. En plus musi to amati ça qui les papiers na jour à manier. Wana venturier. 7500. Venturier wana. 7500. Wana maman na venturier nenga za wana. Na biso elikamba dollar. Donc en janvier ils aussi là au Royoka. Tu parler pour la Miss Kenya, tu connais Miss Sabine Kenya, bah le Kaza congolais, mais pas le Kaza rwandais. Pourquoi le Kaza congolais? Na lobby il y a problème d'immigration d'abord un. Fraude de banane d'abord wana. Tant ba lobby DGM, faut changer en OCC. DGDA. Donc c'est-à-dire batu wana ba osanini. Ba ça ko bénéficier ba rwandais ba ko na territoire congolais. Donc à propos ni pour ba kanga biso est wana e mobimba. Donc il y a un chef de l'état a bête qui s'est albi surtout ba service à immigration. Tala sironet. Ba auto kanga sikoyo Rwandais moko susu ya afdele. Voilà ben donc ici ba lona ba pondo ba matembele ba makemba tout parce que ebeke e ko bimana mboka déjà e ba cha bangoka. Donc na zamba na bango ba loni tout. Problème ezab. Est-ce que na mitu na lelo nga internet. Oko ke ndepena na Rwanda na compagnie moko munene bena okuti congolais asa chef kuna na ndimiti. Mais ba koto ba sa plaît. Donc on sentit Rwandais alingane ka nationalité congolais et les donc les clubs femme wana ba telemeli ba bime yo bi Miss Rwanda rwandaise otie wana rwandaise te wana congolais ti abimisi carte électeur pour carte électeur Kabila Kabola ngo ba kota ba Tanzanie ba Rwanda ba do bango to ba Miss wana abimisi carte électeur na passeport na biso mbamoro ba saisir wana Rwanda donc aboyi baloba na ye rwandaise akangamika nationalité congolaise. Ozoman yango moni président Fachi beti bord en a discours wana alobi boye ba double nationalité ba 4 nationalité ezati nati de faut avoir nationalité moko na minute osusu ba to sa asu maman na gaf ambassadeur ya RDC na niveau ya ONU ambassadeur wana pena gouvernement pour Kabila mutu atikai ambassadeur wana gouvernement na ibise que non élection au etikali et aux chinois na américains mais biso c'est le premier partenaire na biso ce sont les américains voter les biso américains tellement Joe wana c'était kabiliste na zo bisayo comment ta kende ko voter chinois donc na zo bisayo États-Unis ba baye ba mais oyo nanyo oyebi donc alingi mbamo adimne diplomatie ya Fachi Beto mbamo ko Fachi alongo lié abine babi tu sais que voter américain OK voter il va siko et ça il faut va voter chef au bima représentant ya force ya autant ndia ngwana donc na zo bisayo bato yo boule torozila bango Fachi faut azon ça tous les ambassadeurs OK internet comme yo chité mot de la fin c'est pas la division mot de la fin bozo yo ka ba makambango ya ngoto lobeke parlement debout toi toujours na opposition
tozaka ndako moko totala banani baotika moninga chambre otie totie tobe na bino toko bagarre na bino parlement de nalobi boye oyo akoya kotenter moto déjà nzambe apesi ki bokonzi na plus fort donc jusqu'à au-delà ba force na ye nzambe a s'intervenir et yango moni eza Corinthiens 10 à 13 mais bobo sanate le 24 janvier 2020 tobe ça sous verset mususu wana na loba wana sirote parce que bokangango avant mot de la fin mais mot de la fin toujours boyebi number ezaka o wana mais o liboso ebunga ki boyibera plus 243 89 51 80 773 plus 243 89 51 80 773 bapel na bino ça ta moi bien talara banini et moi ba meilleur v na bino tout internet azali mais moi talara ba coup de fil au ça puis moi bien moi ba colis moi ba code de paix au ça attends moi ba bogar quoi ozo man talara mère ala jida banini bien fêti banini bino mo ozo mona banini donc neza boye en tout cas toza toujours na bino mituna bo reposer to na bino donc toza na bango kaka baga ozo man donc déjà bon monagi ba fait déjà et c'est bandagi wileri mo madea bache ba tante déjà daipen c'est qui déjà kuna soso ba damas tout na ba faux prix bani bana mboka balia bani mais neza boye boye bango garde corps à Kabila moko ba ne ekokumba ne moto na elwana adai panzani pena dans du corps situé bukani banini na ba moto bani bane poye a combien mo fois tu bata ba moto ba no pousa nguna na ba mwanda moka beten so di corps ndenge nini adai muta ba moto poye a comme na stallone cobra ba moto wana cher danser donc ba mbongo ba folie a osana ba RDC yango banini mais bobo santé force américain o ekitaki le jeudi wana ne ba il affaire na pour Herman Cohen déjà à Salobagi d'ici là ce nom là de Kabila sera effacé déjà ne wana. OK, merci internet to zala kina internet to les ba propos internet voilà la ba remarque to ba reproche mais raison comité ko répondre là j'ai dit merci à toute l'équipe technique je vois mon papa Jean puis merci à toi. Merci à mon ami de tout le temps Jonathan Sangwadaki derrière la caméra pourquoi pas mon réalisateur Andy Lumisa. Merci à toi. Quant à moi Carmen Aladjo on se voit sur un nouveau numéro. Bye bye.